Bonjour, Nabalandignon, surtout, il y a Isaac News TV, Balandia Djula, la charmante de la presse. Autrement dit, solution. Merci na vraiment Nabino. Merci na Otubozo Sala vraiment pour Bisoto ya Kalisoli Boso pour na Panda sans comme d'habitude quand de Tozala rende Toyaka vraiment na confiance au perception na fidélité. En retour, faut te Sabino ba merci, te Sabino ba mbote ka rende to mesana vraiment. Merci Nabino Nyon surtout ka rende na lobby. Lelo vraiment Tozana Isaac contre maître. Malgré son téso dérangé à Zobela. Mais tu es obligé à courir les sous liboso na pour na kopanda sango longo na bino vraiment kaka ndenge zalara tokolobela lelo masolo ya fali pupa tokolobela ferego la tokolobela de part ya pomba nuance depuis na Paris na ba musicien donc tolobera masolo za sur actualité vraiment caméraman na panza da masolo sona Isaac Maître. Isaac, bonjour. Bonjour. Mbote d'abord na ba abonné sur la chaîne je crois qu'ils ont la première fois et naza de mon appareil qui va abonner chaîne on va s'abonner et déjà va s'abonner on va toujours partager et merci d'abord Nzambe parce que mon qui non ça va gravement beaucoup de années à parler ça va malade na obela makasi na robe ngana na suna na hôpital et ni la yamba na zo ya parler et mes arabes musala tout ça je suis acheté à mon qui m'a salanga leader Isaac c'est contre eux za muto média ozobela ozapena bato balinga ko makasi ça l'effort les gars à la TV pa ya mama biso Julian Mandala o megape ko pesa le conseil na paiement ba aide pa bato balinga kayo ya monique non naza habillé la fondation KMC ya mama Joyce na kata Ferland comme pasteur ma pangi nange donc azobela taka difante azobela na mona bela do bandiko nango basunga vraiment contre moi santé se déranger Florence est sous là ngala Paris les veuves de contre mettre vraiment alors c'est dans le souvenir na bino love mbongo na kata Turquie mon ami toujours tous ensemble na venant à l'État à Washington va comprendre vraiment comment ils n'ont pas vraiment comme tel était mais tes mes amis ça na biso na reste na chance salade parce que il faut toujours dans les cas ceux qui actualité zali naza na lobarelo mobu naza star ote kino il faut kutia poudre oh il faut na bogar oh il faut na tiambe rouge il faut na tsala boité nga bonté temeza musala nga ndenge okutela nga ndenge pe au travers musala vraiment merci Isaac contre maître malgré malade vous obligé vraiment à koloba parce que tara biso ba pandisa sango liboso na elio na sir omonaki fali pupa o azali on a bien la fierté à Congo vraiment parce qu'il y a ça là des gens les autres fallait pour pas honorer na mboka na bango a premier prince ya culture ya anamango on a ba ikonda koyo kango pe romona ngo et ça là qui on nengeni tant qui azal leader non et ça on normal et ça coutume na bango mon que non et rolobi makambo la bi que non Michel King grâce au format qui kuitia na petit na ba bi que non Manassé Mizwa donc avec nous là au CPLA venanga Rigo Timba donc leader des plafonds de Montréal mon plus sur mon niveau Canada de Moza RP qui message wana tout na kinga contre mettre to qui en fait on m'a bêté pour nanga eza nomination au ba nommé en boka na bango et nye comme grave ce batia qui président de la République mais wana eza siko batia ya école na bango ngasiko na za musweli mto bandula repas ce batia donc ya basweli tasu ya nani ya mboka biso kisangani nengala ba kinote professeur orienté tasu simbité et ce qui est appelé qui na bandu nengala ba té simbité parce que na ba idée nanga na ba critique nanga donc na rusala kinoza vie ba nommer ndé ba nommer ba yebiti papa Mbappé ba nomaka ina ba tetela ti Robin, ba mise. Ya papa Wemba, to mona te mais bimit. Ya de king to moni vraiment de ba lati sa ba bi poso ya nkoyiwana eza signifié. Par rapport à makamambo ya culture mboka na bango. Wana eza culture mboka. Ya wana biti ya culture mboka na bango. Po eza be konda na ba ndeko na biso ba ana mongo. Comprendre? Wana siko ngasiko na mungala te na mongo te. Dans la zampe eloro moko te donc ndenge ba nono moni kina ya sabine lo moko il faut to beta actualité mingi ya wenge 4x4 wenge musique maison mère na ndenge ba makambo ko mina webele soki ba nommé vina biso félicitations ba nommé bravo ba nini wana ba lame ba to ba kumisa leader na bango nga italinga wapi na ndemo beteli na obela mouvement italinga na nini soki ba nommé ye to ba nommé te ba tia ya ta roi
oh bataille faut bataille roi pour bataille prince pas pour il faut bataille roi c'est banda malembe ah le roi banda malembe qui tire en boka la bango mais il voit na ce que c'est qu'il faut ma qui a faire na kini sous terre il faut que faire na village oh ba nommer à Kishasa te ba nommer à village ba nommer à Kishasa te ba nommer à village ça représentateur ba chef coutumier na village donc il vient na biso bota courage kende village na mona ki pe na ba para biso ba wilo et bon na ba pasteur pétage ozo ki makofi na poto na mona ki pe azali na kati wana et ba sepelaki na ndenge makambo na bango donc nga lokola na wenge na lobaka même ata na obela na zo makasi so poser na ma question wenge mais la question est ana mongo ou nani ba nommer ce qui nini maman donc yo sepel sinango yote nga e ko sepel sanga ndeni papa nga na afanti ki na ete nga komisaka ete na lobelaka ete na beta lisolo na ete siko yo sepel sanga nini e ko sepel sa ba wario ne ba ko sepela bango ne ba ko sepela makambo na bango est-ce que ba wario bazaka obligé ko sepela ba sa ba fan na mais ba nommer etali yote nga iso ki ba nomaka le roi de la forêt ne na mona ki donc grand frère na biso ali boso te okene pa ya pasteur donc Moïse Mbiye wana na voilà wana siko non c'est pas non mais au siko ça que no ba nommer mutu chef coutumier ceux qui ba nommer prince tout ba nommer roi ba nommer wana vraiment ne mo bete pour nanga contre Italie na te comprendre ngana za obi mer ngana za vrai wenge mene komo nanga boiti la so vitata na yiki no mo santé za na biki bato baba okamwa tata mais ma bepete faut bon ndima pe misala baninga to moninga sale lo tuna siko bango tuna sula boy tuna siko bango bandima misala baninga bango bandima te o mate que jeune moko soki mbarzi soki bourgeois batie matama lo mo banini bato ali misana fini na ngai te zolo baraka ozolo okilo comparer que non Viennaye musicien na bango donc orchestre na bango président na bango leader na bango ana mongo na bango aleki ba messi ya kalatina ba messi ya génération ya likamba wenda ngo eswa bino mais na biboye muntu obeta lisolo wana aza muntu ya histoire ya musique te comprendre ba bourgeois na ba kotisa musique na nelo yenge comprendre amisala yesu sinezaka koma Nicodème lokola kauka abula akoma Nicodème abulaka akoma tasusu ayemba lokwa Jenny atula monami na pesi mboto comprendre donc eza ba rêve mo pas te kino bimise kizengi eza papa mutaka na père na biso verkis ke monga donc père na biso na verkis ya uchu ayeme c'est pe na makambo na te et là on est yo leader no déjà ça na musique ya Congo oyo non le salimate verkis a pesa ba musique belé ba instrument est-ce qu'il y a leader na état ala ça ta biso ta produit moko a produira ok on te dit que non produit ya président la bango yé alors ça peut succès maintenant mais c'est l'été c'est na biboye a ko produit nani bana batu balanda na biboye bana biboye contre maître to ya lisuwana Davina Gola koyemba nzembu ya Fally Ipupa Davina Gola koyemba ngo est-ce que comme mabe za mabete a koyemba na parce que vient biso aza congolais et ya on na la saki message na émission mon sala ki dernièrement na biki no ceux qui ayemba ki nzembu ya vient na biso tout le monde a fouté. On prend. À l'étranger, tu es congolais. On prend. Et bah, on peut ça, maman, les a pas vrai gaulois. Na ba gaulois té. Ba vrai gaulois, ba ça ba vrai gaulois, ça le roi na si ba c'est le VIP. Tout à l'heure na page mo ba gaulois. Ba fingi Davina Gola. Moi na libabe, moi na moko soki ndenge nini. Ba za ba gaulois. Est-ce que bo finga sikoyo mwana? Et ça m'a bête, ceux qui m'ont aimé bloquer tout ça. Ja sentiment mwana est-ce qu'il anda kwa mwana faire gola somela mwana TV tele ke nonde za boy kozala ba chaîne ya boy to be mtaise ba ngelo na chaîne obotya ka banze ko na otala non monde des évoluer et dans l'andaka série papa chéri na président na le roi de la forêt ba ça va guerre na bango moi na biso leki na biso apprendre piano Gino piano pardon avec le can émission mo ba confrère na biso mo na poto alobi ki non c'est le appel biso mo ba garder ça mais biso pour kuta na l'école pour solo là reprendre kutunga musique ya père na biso alinga monte mais alinga ka instrumental o ebeta na maison mère oya nani ya tindikalo kito tindikalo ko parce que moi ce que c'est bon est-ce que c'est que ils ont une musique to ko pa ka personnalité ya mutu te na musique te to ka ça la personnage ya mutu na personne ya mutu parce que Davina Zamon a fait rigoler c'est pas dit le roi Zamon a fait rigoler fa yemba ka banze ma fait rigoler fa ka ganze non reprendre donc ba vrai ba gaulois to ba gauloise botika biloko wana e kitisa na micho fait rigola ana devoir makasi est-ce que Keina Ipupa papa koki koyemba un jour nzembo ya papa na ye fait rigola nani Keina Ipupa est-ce que akoki pe koyemba mona nani mona Fally Ipupa te na wana bitinga ba ka makosis
Oui, Keina yebi Keina te. Oh, Isaac qui monte à Mabeko. Keina mwana ipupa liboso biso to yebi Kishasa mobimba ba yebi Kongo mobimba to yebi déjà Keina ipupa. Ah. Ceux qui bon, moi on a peu ben, on t'a sauté. Ba ima ba banzemba ba vina biso na ba. Bon en fait, to linga pe ko kima bloko mo lokola mwana Keina, Davina, bana mike, papa moko lokola na papa bana. On ça ba débat na ba bloko na bango. Makambo ndetse bana ona bazano âge mon ngate na roza père aleki na bango roza te mais na père aleki na bango la role ngate na beta beta masolo bango parce que ils ont une importance noire en point bana baza bana batika okotsa bana ba ranki na bango ya musique puis en plus na ba lo mon frère gola na vina biso le king baza donc binemité baza bango batu ba biso la bango est-ce que ba mona na pe ba koma na ba kuta na te wana ndi ba kuta na te ba mona na pete mais baza ka ba misa mboka na biso ba ça fait au moins dire que moi rando moi izana déjà bon photo na lingana tout na question mingi bino ba fan tant que beaucoup de la guerre il y a ba leader na bino et que ba leader wana ba yokani bino bo sukande président na kutu wera so le kutu to ka ba guerre ba pakabwana mabala me bango na jibi pe na ba ko yoka me ba bazaka na ba guerre moi te que ça la bien te et ça la bino sonité il faut toi parce que toi na deux sortes de guerre toi na guerre royale ou ici na kino et toi na podium na ali na beta parce que nous avons des leaders qui ont donc leader Isaac qui ont bona ya le roi na ya na parce que petit na mujari là soda makasi na osani ne fa beta makasi wana ce qui yana qui est sur place on a dit et comme parce guerre parce que ceux qui to kiti to na biso ba misa on prend mais va venir biso to mona na quartier la te ba yamba naka on va baser ensemble na quartier la te ba travailler pour ba banzembo bani to mona ngo c'est que ça na logique pour na c'est que ba tasu ba kozana ba on peut mais ba ça tasu ba sembla mais c'est que ba kozana peut on est tali bango parce que biso ne ba fanatique il faut peut yebaka ndenge nini ya kozala na ba to biso na ba bo viki na zamona wenge so tuni na mbana wenge ni na sola o makasi bato batelinga le guerre te qui no pas nazo le pour le king bonon ils a par rapport vers za quartier matin na za quartier matin na za wenge 4x4 musique à maison mère ils sont un peu le roi parce qu'on a tâté on betaka masolo ya ba musicien ba uti na quartier matin non ta bete le roi ya mona kimaka comment na lelo balobi mutomna pasteur na yi mutomna pasteur na yi est-ce que kotala lelo Ferregola arrivé na ya qui annonça qui fait qu'elle les cadre directement l'église et pas ya pasteur Moïse Mbié pour na rokene ko remercier nzambe na wa salele parce que a outé sika ya passe et lo we kasa qui est mvula nde kasa qui est ya moi kenda kité après 2 jours tout le monde qui l'église à pasteur Mbié ayaki pasteur Mbié appelle ça qui est cadeau a bien ça cadeau au ça a été cadeau et l'équipe a cadeau pesa bible mais total côté mususu balobio a revoir la bible wana côté mususu balobio bible ana kutu donc écoutez a été loko morota tikala ko tanga ngote et bato ba loba na parla yo ko lobani bato ba ko loba makamona ezaka ba wa parce que d'abord bible na sata pe kuta na bible sata okuta ma sata parce que bible tout est là bina kati ya bible tout est là et loko donc na basana na bato bobenga basata basala pe bible ba partika pe ba blo na la bible ba pisom bango belé belé ce qui fait le go là d'abord ceux qui accueillent pas pasteur Moïse Mbié d'abord ça pour les hommes membres qui pasteur était tout le monde qui est bakangi fait le go là pasteur Moïse Mbié mo témoin qui a lobby nazaki na ba campagne na na awa namona te mena yoka fait le go là depuis le début à séminaire ti sili abane ko sala pendant te na voiture na ya fandi azoka mater ne bakangi et ça n'a pas ça le bas pelo morbi c'est pas pour faire hasard il faut qu'à fali il faut pas qu'on a falité c'est pas dit que ceux qui pour faller hasard il faut pas qu'on a faire le non badama mission beaucoup na biso so faire go la erreur qui message wana nan peut passer Moïse Mbié alo ba be que non azo luka correspondre faire na benga faire ni mo faire na benga na sola na mais ceux qui déjà montent le bas qui déjà pasteur Moïse Mbié ça déjà grand homme c'est un grand chanteur et c'est un grand pasteur pe amboka na biso église de cité Bethel Pesa église moko ya munene ceux qui na au moins ceux qui n'avaient pas vu la biso dingo au moins na qui pe dingo ceux qui na rabo ce que bozana posa ni Moïse Mbié pesa mbongo poso Moïse Mbié pesa matiti Moïse Mbié na kisi apesa matiti ce que Moïse Mbié pesa bible frère Patrice tout monde na papa biso frère Patrice jour il y a anniversaire ya père na biso Werason apesa ka le roi de la forêt bible c'est que bible ça signe ya makamon surtout donc apesi lobiko kufa nyonso tuna kati tanga ngo omona siko place ozali
le fait que ayemba ideke no bayini nanga bakoyoka soki soni soki bayini nanga balukaka nini voilà siko beaucoup monde faire asala nini faire ekula beaucoup monde ti na bible ba pesi pas pasteur nous appelle ce qu'on a bien bongo siko pétage pasteur ba betaki na boîte na poto ba nommé vient na biso soki ana mongo akene ko soki côté soki côté ko sambela eti pani bolo bela yango te akendo sambela zena ba nomaki na Paris te ba nomaki awa oui vient na zadi pétage zadi ya Kinshasa ba betaki azu kuba taka vi mobimba ki ko fana ba boîte ba film moya ba mitakala ba ne ba lobi la kai azu kuba azu azongi 2 jours 3 jours ayo kena ba ana mongo akosambela eti pourquoi bolo bela yango te so Moïse mbi asali mabe est-ce que faire gola nzembo ayembaki kuna ayemba nzembo ya faire été ayemba nzembo nzambe pe en plus tala Isaac est-ce que Bible ana vraiment autant ngo on a vu ce qu'on fait gola babe ya Jésus nias est-ce que autant Bible babe ya Jésus vu que ça Jésus on est surnom ba na albité mais via ça Jésus le ça Jésus autant ngo bino bomona faire azara ndokyo to linango faire bato bayaki est-ce que bato bakufaki faire arriver na aéroport bato bayaki play bato bakufaki te bato kutu babeteli mbula bato baleli bato basali bakosala bato bakufaki te ni accident ni eloko so soki pasteur Moïse mbi apesi faire ego la Bible siko côté ni bato bakufaki mais toyebi est-ce qu'on va le battre jusqu'à présent boyembaka ba mort 11 morts c'est là mais tout yango pété 11 morts kutana tout yango te Isaac na cause of frère na moko on la veille dona ndeko ne moko pe kutu akufaki pe na kati oyebi ba marche pe belé sama na mboka oyo ba marche salamba ba makambo ba marche politique bato bakenda pe bakufa mais ba publier ngo lokola ya dictate bino boni bokomisa ngo ndire akufa ni pona nini siko pona nini pe siko balimba komisa Bible o faire go la juif siko faire ebotanga te o est-ce que kotanga ngo wa siko bosi faire tanga kate ko moni ba se donnera trop na musique ya makambo wana yeba ke no be inspiration mususu utaka na Bible vraiment comprendre ba inspiration mususu utaka na Bible e ba qui viva verra et là bablo mo na kati ya Bible pe ko mama na ngo pe bablo su pe faire ay mariable mo via kati ya Bible comprendre makambo bele bo to ko na ka to kizaka ba misel su te no baba ndoki non ba misel biso bele batanga Bible pe ba yebi nzambe comprendre mais tu pas le roi de la forêt car moi je suis pas ta pasteur papa yebi Bible makasi azana famille chrétien aza mon ami shoni yemo kwa yema déjà nga mon ami shoni yebi na ngapunguti donc to lunga kwa kizaka bango te kino baza batu mabeso ngo so baba batu mabeto le abambo na bango te kasi to kinda ba réputé to lobela pe bango te mais vu que to lobela bango se baba to bakisi te pour eba PC Bible est-ce que Bible wana ne mo bete pourquoi bolinga bo définir yango ou to limite définir yango na ba sens mususu dans ce sens là. Comment merci contre maître la intervention na yo par rapport à ba question na na poser yo les lo combat nuance na Paris toi qui ba musicien ba kimie azana trop jeune o amemi vraiment orchestre mobima na poto ya pas ces années ni koyo ka vraiment ba musicien na ye ba kimie te ba monsieur ba kimie parce que tout âge je cause avec Iboboyo Jaguar je cause avec Monja Musique et na sola pe susuna Kirikou na sola na Moko Pomba place ça va ce jour le lo ba bota concert ba monsieur ba kimie tu vois ba monsieur ba kimie mais par rapport à que non voyage n'est que nara comprendre il y a toujours des obstacles moni et comme si d'abord batu koyoka Pomba oh Pomba na succès Pomba musique ni que beta na Paris Pomba mais Pomba azu ba musicien une affaire à 10 11 a matina ba avion et à Paris à terre pour aller bobeta na tirikiti sko yemo wa linge ba kima et pour tout monde ba kimite ba musicien ba kimite contre maître tout monde a ceux qui leader à voyager na ba musicien ba fan na kesika moko et bébé ba kanga ba musicien ba passeport mais to moni ko manias atikeli bango le sala na bezo ba kima to ezaki ba to rolo ba ameme ba ngulu to ndeni Pomba alobaki bien les rois de la forêt atikala jamais au camion na poto te je comprends et là il faut comprendre là vient en Alex Simon à Washington tara pizza zo bela mena osaka musala Pomba et là osali ba balo ba misi ba kimi pourquoi Pomba ba na Turquie sur le bétamité ba kimi ba komi na Grèce Pomba a weli ko kende Paris pour qu'il préparer terrain parce que banana no bakenda pototi je comprends parce que Pomba bimino bana bakenda no pototi Luanda bakenda ti Braza pe bakenda mais quand na yoka ki na féliciter Pomba ni na féliciter sikoyo erati ba misi na Turquie et na Grèce il y a que Paris nde a komi asali mission lobi ngana okanga ba misi na ngati preuve na iso ba komi chaque mutu akende kosala makambo na ye
to balokuta kaka ba concert na studio maman dans le salema te dans le salema la musique ya Congo te fa bukaza kilenda ba musique États-Unis ba cette tourner États-Unis poni bolobela ki ya mote so depuis pe asali makambo na ndenge na ye vision ndenge zotinda ye asala mais botikile temps hein botikila pomba silité boyebi ke no yazali moto président le roi d'affaires le bakelo depuis que côté sakatsa mutema ndé akota katsa mutema kota pa katsa mutema ba chéri nayebi ke na micho Paris a tombé parce que venanga Aristote Mayata Aristote Mayata yaya na katsa Toulouse a ose la mojarela Igor Ngoma a ose la mojarela batu belé na katsa Paris wana ba ose la mojarela ba mona vraiment nini misia bango a oyemba batu batika mère nanga eza ba lesondi depuis ki ba misia ba kimiete quand il explique ce que nous depuis qu'il a fait Paris ati ba on a Grèce à partir de Grèce né bato lui qui nous depuis qu'il ba misia la Grèce et babo santé atambusi bango pe ba côté Italie micho bana katsa Paris concert ezali le samedi vina ngala dieso bina peso pe mbote bon séjour makatsa Paris à la dina mono komina kinga potina nga vidéo wana nengo sa publicité pour la petite no déplique seront pour le rwanda pour nga ba vina wa kama wana vina ngala ya Charlie vidéo peso pe mbote ça comprendre sur la bango tellement kitoko donc bato batika ko lobelo ko ki depuis que bisi ba kimi no bana bazano ba miki ba ko kima pina potote pour bazano ba miki pe en plus tala siko elo ba ki tourner européenne le samedi matin na journal le lopé na moya lopé na ba mois ou pina pour la année ou ba misi bela ba grand ba ko la bango visa Schengen mais ya joli ba misi visa Schengen to lingi na to yeba contre maître visa Schengen wana oyo pomba nyasa zui azali be fort nini vraiment azamise po ebele ba kokati azamise otala lelo pomba nyasa nabi azamusicien c'est pas dit ceux qui battu ou be ba jeune mo ba yemba pas mise mo songo par attendre sonne ba leki leader Isaac na koyemba ils seront pas le roi non contre maître oui puis makambo belé voilà makambo belé batu ba osala iza makambo ya pomba ifasala mais atikila ka bango d'état il y a au moins le mot la musique batikela mutu il y a habité non il y a un tas pour tout comprendre cela dit que moi ça n'a pas cette année mise comprendre place ça na micho na boulot a hotala mana c'est mise au peningi makambo ça parce qu'on a sentir makas bébé tchor de robot ça parce que soudain makas bébé tchor il va bien que béni mais bébé tchor dans le degré comprendre donc tout ko bossa na boulot on a te déplique atikila ki bande autant et là lorsque le comité a dépliqué moi t'es l'observatoire global peu en plus pour ça te valider ba misa la poto ba dama ba misa ba on sima mais la chose vérité on est sous banane et belé ba que c'est belozo mona o te to ke tourner au mona na bi boye oyebi ba oyebi ba to ba kina tourner oyebi ba que c'est kina ba tourner aux médias oyebi ba que c'est kina tourner ba to ba que ba tourner wana ba que ba ya ba on sima pas valider ba tika ba mais tout tourner petit na biso mojare la souda makasi moja musique a ce qui non pomba tika je mobita ngata solo wana te mais c'est belé ba qui va pour tout le monde contre maître tozo tebete parce que ozobela na bona lobisa trop contre maître lelo concert ya faire rigolo la fait ezala na parler du peuple quand de toyeba ki mais matanga papa Verkis ezawana siko programme en concert eza ndenge ni oza information sur concert à faire rigolo te tant que yope mwana wengi tant que fait la biso nazo une information parce que par avec au beta na mer par exemple manako le ba trotter Nimo robeta toloza wenge men ouais naza début no boloba eza question est information c'est a sauté parce que to peut ça respect pas ya papa la biso o wasala musala kitoko na mboka biso Verkis to peut se respect et moli ka ele ka opema kimia do ba gaulois na ba gauloise programme na bino na yebi keno ba oya bino ba kopesa bino batali keno ba kopesa bino ba kozongo ngana to wenge parce que na kopesa programme au dire manzaka moi sinzambe CP mboka to so sepela te il disait beaucoup ce qui est protocole magique à sepela te il y a Roger le combattant vraiment il y a Roger le combattant donc Peter Obela on va bâtir vraiment vraiment merci Isaac na sentir que non on sentir vraiment bien te oyo ka vraiment bien te donc mot de la fin na yo poto komi da na suka yo mot de la fin na ba obalanda ka vraiment dépa ouais mot de la fin zaraki non musala on a le bac non on joue en kiste on travaille musala o kuna ya bien dans l'hôpital ya na zaki ba professionnel mais docteur habité na oza place ba to malade belé
kende kaka donc mosala na lobaka nga na osala ngo na ndenge nyonso bokute na nga d'ailleurs bokoti nga ata maladi na osala mpe na ata maladi donc na osenga nga na bafondation to bosutenaka nga na biso liso ma pasteur Joyce bamere na nga bandeko na nga bafamille na nga se na nga na bine molasi boese aussi quoi donc epitienne bato tout oyo basutenaka nga vraiment nanga besoin aide na bino merci na masa na nga leader Isaac merci na maître Kai et merci aussi na biso Patrick Demolo 750 vina biso de la Siltofi na gauche sincère condoléances na masa na ngai Joe Tomina vraiment au père de Masala et mon anaï pardon vraiment courage mon frère de place aux alliés Joe Tomina bien caillé et abogabo na pesi mbote na pesi susu mbote na ndeko na biso pe susu Joël et na bien ki susu mingi Soko Sala pesi mbote place et merci sur nayo et merci na Steve. Vraiment, voilà, merci na ba abonné na biso tout, oh vraiment bondima ko pesa biso lito ya Rolanda biso vraiment de partout. Merci na maman Rose la patrona, merci na maman Vicky Sifa depuis quelque part, merci na papa José Yungu l'homme simple, il a comme sponsor numéro 1 émission nanga. Merci na Platine Luka onda sangala za la vraiment réussi 565 na banda na bino, merci na ba fan na Platine Luka. Yo singa boka Steve ndenge Platine ko fachete masana ngai. Fachete bikaka kombo yaki na mome tangi ba côté msusu donc Platine Luka. Platine Luka oui. Vraiment merci na bino vraiment merci na bino nyonso kandi na lobara, merci na Patile ma depuis Paris donc vous s'abonner vraiment oh tomber la vidéo et puis la liboso s'abonner la carte Isaac News TV au cause à la jamais décès vraiment bah oh bah s'abonner déjà vous continuer toujours qu'on partager qu'on liker et puis quand on est bossé à la radio photos à la vraiment la paix vraiment merci tout à la prochaine bye.